bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Qu'on s'est présenté devant un poste téléviseur Nabino pour la représenter Info Lingala journal. Et puis le peuple mbote Nabino nyon soto fongoli yango ngama primatu pour la côté Sabino nenge premier ministre Judith Soumino a participé qui lundi 27 avril on a ouverture officielle il y a ba premier état généraux de poste et télécommunications de la République démocratique du Congo oyo ezala ki bongo lancé et pas na yemoko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na centre culturel de pays de l'Afrique centrale Nathalie Kaila héritier Mapine basé pour la compte Info Lingala. Premier ministre Judith Soumino Toulouka a participé à lundi dans l'ouverture officielle. Les premiers états généraux, il y a poste télécommunication, il y a République démocratique du Congo. Thème Nango poste et télécommunication, vecteur, il y a croissance économique, pays à développement. Mes Mounene Oyo Ezala qui organisé dans le ministère, il y a poste et télécommunication. Yango Ezala qui lancé et pas il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le centre culturel et artistique du pays d'Afrique centrale, dans la ville de Kinshasa. Ba état généraux Oyo Ezali qui visé l'objectif et belé mingi réforme ya cadre légal et réglementaire dans le secteur pour nous relancer la société congolaise de postes et télécommunications. Assainissement, il y a secteur, réduction, il y a fracture numérique, puis amélioration, il y a connectivité, il y a 145 territoires, digitalisation, il y a RDC dans l'horizon 2030, puis élargissement, il y a assiette fiscale, bah membres et belé, il y a gouvernement, puis bah opérateur, il y a secteur, il y a télécommunication, bah participer à la cérémonie, à Fongola qui misala chef de l'État, à Koumisa qui initiative Oyo, puis à insister qui mingi la nécessité à moderniser le secteur postal. Poste esengeli ezala laissé kakate nanzela kasi yango esengeli pe ezala considéré te lokola vestige ya passé esengeli ezala pensé lokola outil moko moderne intégration territoriale ya proximité administrative ya logistique pe ba service financier pe ya cohésion sociale esengeli ezala érigé numérique pe télécommunication modernisation postale levier stratégique ya développement national ndenge chef de l'État a déclaré ki nangambu na ministre ya poste télécommunication José Mpanda Kabango a talisi engagement ya gouvernement pe a rappelé ba principaux défis oyo secteur etikali bongo confronté pona oyo etali ba télécommunication tozali konoter fracture numérique entre ba zone urbaine pe rurale insuffisance d'infrastructure pe faible couverture nationale pe mauvaise qualité ba service ya télécommunication qualité oyo ezali dénoncé na ba reprise ebele et pa ya ba autorité mingi ba contrainte ezali ko demeurer pe ezali ko exiger ba réponse structurelle et sengeli ko s'engager na terme ba travaux oyo ko concrétiser ba mission oyo et pesa melibiso na nzela ya programme d'action ya gouvernement na coordination ya madame premier ministre ndenge atalisaki ba état généraux oyo ezali cadre moko ya concertation et ko sangisa ba acteurs clés ya secteur postal pe ba télécommunication ba partenaires techniques pe experts nationaux pe internationaux ezali ko viser mingi ko formuler ba proposition pour na ko renforcer gouvernance innovation inclusion na domaine ya poste pe télécommunication na République démocratique du Congo na troisième pilier ya programme d'action pour na oyo etali aménagement ya territoire national pour la connectivité maximale. Gouvernement Soumino azali kotia point d'honneur na oyo etali numérisation ya société congolaise na nzela ya développement ya secteur ya ba télécommunication
pour favoriser l'inclusion numérique et soutenir le développement économique. Nation Moussous pour retenir que plénière qui organisé lundi 27 avril à l'Assemblée nationale et pas honorable député adopté qui rapport il y a commission mixte pour na oyo et talibongo accord il y a RDC États-Unis et RDC Rwanda il y a commission défense et sécurité pour na audition il y a 7 membres il y a gouvernement héritier mapindemi azaki kuna na compte info lingala. Après période il y a trêve, où il s'agit qu'il y a des travaux, il y a différentes commissions permanentes, chambre basse du Parlement, Athéna qui séance plénière lundi 27 février 2026, il y a commandement, il y a honorable premier vice-président, professeur Isaac Jean-Claude Chulumbaye. 4 points qui inscrit dans l'ordre du jour, Mingi Penza examen et analyse ya projet à loi au Yezali Kolobela, autorisation et prorogation et état de siège sur une partie du territoire national. Examen et analyse et rapport, il y a la commission mixte de relations extérieures, défense, sécurité économique, financière, et contrôle budgétaire pour un accord stratégique où ils allaient signer le 27 juin 2025 à Washington entre République démocratique du Congo et l'Ongona, États-Unis d'Amérique. Examen et analyse et rapport, il y a commission précitée pour un accord, il y a paix entre RDC et l'Ongona, Rwanda. Examen et analyse et rapport, il y a commission de défense, dans l'audition, il y a 7 membres, il y a gouvernement. Après adoption, il y a ordre du jour, Maloba et Pesamaki, le ministre d'État en charge de la justice, et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa, où il a présenté qui économie, il y a projet, il y a loi, où il y a Kolobela, autorisation, il y a prorogation, il y a état de siège sur une partie du territoire national. Sans amendement, texte où il y a un gouvernement, et il a qui déclaré recevable, l'intégralité n'a peut adopter article par article. Bongo Nassima plénière a procédé qui analyse, il y a 2 rapports, il y a commission mixte, relations extérieures, défense, sécurité économique, financière et contrôle budgétaire. Rapport au USALA qui présentait tour à tour, n'a pas honorable Berthold Ulungu, Serge Bati, respectivement président et rapporteur, il y a commission mixte, où il n'a caractère innovant, il y a processus diplomatique et législatif. Bien qu'Azala qui empêché pour la raison d'État, président et Assemblée nationale honorable Aimé Boji a formulé quelques recommandations au Yuezalaki et Tangamaki na rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli. Totikali kaka na Assemblée nationale pour la signaler bino que le mardi pe plénière ezalaki lisusu ba honorable député ba examiner qui peut ba adopter qui rapport PAJ pour la proposition ya loi ya profession ya huissier de justice pe rapport ya PAJ pour la proposition ya loi portant modification ya décret ya le 30 janvier 1940 portant code pénal congolais na masolo mususu bon retenir que vice-premier ministre en charge de l'économie Daniel Moukoko Samba a participé à la séance plénière il y a jeudi 23 avril na Assemblée nationale suite na invitation ya bureau ya Assemblée nationale Fabrice Mundombi héritier Mapindimi. Suite na invitation et pesamela qui est na bureau ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba a participé à la séance plénière il y a jeudi 23 avril 2026 na hémicycle ya Palais du Peuple. Lolenge ba usage parlementaire ezali kosenga maloba et pesamela qui na honorable Jean-Baptiste Mbefu, initiateur ya question ye a structuré une intervention na ye autour ya 4 volets mingi na ba frais oyo ezali appliqué pour la transaction ya ba service ya monnaie mobile. Boye na réponse na ye, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a rappelé que le ministère na ye ezali garant ya cadre général ya ba régulation ya ba prix pe na concurrence kasi na ngambo mosusu ezali bongo spécifiquement ba frais oyo ezali lié na ba transaction ya ba service financier mobile. A précisé que compétence oyo ezali bongo ya Banque centrale du Congo. Liboso ya ba élus nationaux ye atalisi ba instruction numéro 58 pe numéro 24 ya Banque centrale du Congo oyo ezali ko fixer ba orientation relative na tarification ya ba service financier mobile. A répondre qui na question ya ba retombé ya l'état congolais Pona oyo etali makambo ebele ministre ya économie nationale a détaillé ba principale source ya ba recette publique oyo ezali kouta na ba transaction lokola taxe sur la valeur ajoutée TVA na mokuse ba droit d'assise ba redevance na makambo etali ba chiffre d'affaires pe ba fréquence ba taxe ya ba transaction électronique
oyo pe lisusu eza pe na bafond ya baservice universel mpona oyo etali comparaison elongo na bapays voisins. Vice-premier ministre a reconnaître que baku ya République démocratique du Congo ezali bongo likolo, apesaki ndakisa mpona oyo etali droit d'accise ya Cameroun 2% na oyo ezali appliqué na République démocratique du Congo. Mpona ba mesure ya régulation oyo ezali envisagé, Daniel Mukoko Samba atalisi ke réforme moko ezali en cours et kozala mené conjointement elongo na autorité ya régulation ya poste pe télécommunication ya République démocratique du Congo, ministère ya poste pe télécommunication numérique pe fédération des entreprises du Congo. Initiative oyo ezali ko viser ko renforcer transparence financière na secteur oyo na cadre ya commission ya concurrence oyo ako procéder kala mingi te na signature ya protocole d'accord elongo na ba différents régulateurs. Vice-premier ministre, ministre économie nationale a annoncé le sous mise en place ya outils numériques oyo ba bengi loba yango ezali destiné pour na ko permettre na ba consommateur ba yeba na ko signaler ba plainte na bango une fois campagne et kozala lancé pe ezali prévu na mikolo ezali koya. Objectif ezali bongo ko créer synergie d'action pour na ko protéger consommateurs ya République démocratique du Congo. Na conclusion na ye Daniel Mukoko Samba a remercié qui honorable député pour na initiative parlementaire oyo a monique et ko contribuer pour na ko améliorer ba mécanisme ya régulation na bénéfice ya population. Intervention ya vice-premier ministre et ministre économie nationale ezalaki accueilli na ndenge ya malamu et pa ya ba députés nationaux. Centre de formation ya ONG Congo de l'Espoir ya honorable Maoto ne ba possédaki na remise ya ba brevet na ba oyo nyonso bazwa ki bongo formation igon tingi eritima pine ma pesi no ba détail. ONG Congo de l'Espoir oyo ya honorable Maoto ne Papa Social, Papa Solution, Papa Selembao, ye a procédé week-end eleki na koremeta kaba brevet na ba élèves nyonso oyo bazwa ki formation na coupe couture, anglais, auto-école, informatique, esthétique pe bongo na bongo. ONG Congo de l'Espoir ezwa mokano ya kopesa formation ya ofele et pa ya bilenge nyonso. Cadeau signé honorable Maotwene, Papa Selembao, dit les responsables. Bosimba pe boye bake batu bayaki ebele pona ko assister na milulu oyo ezalaki vraiment haute en couleur. Botala bino moko ba élève bazwaki maloba pona kotalisa gratitude na bango epai ya ONG Congo de l'Espoir ya initiateur honorable Maotwene. Bongo na sima ba bengaki bango pona kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge par rapport ya formation kitoko pe ya qualité oyo epesameli bango enfin ke bayeba na kokoma désormais utile na société. Nyonso elekaki vraiment kitoko ba démonstration etalisamaki pona kotalisa niveau na bango. Bongo na sima ezalaki remise ba brevet moko na moko ba bengaki ye alekaki pona kozalo kasa na ye na maboko ya ba responsable mingi penza honorable Maope batu misusu bazalaki wana elongo na ba invité ya ndenge na ndenge. Ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona. Le président de merci pour permettre que la session na malamu et puis que tout soit bien. Ya koloba mingi bezate et Jacques va se féliciter pour amener de accomplir devoir la biso to engagement autre soit qui ya accompagner vision et à chef de l'État Fati Beton na cadre ya gratuité et enseignement. Et puis que je profiter pour féliciter ma lauréat na biso e bandimaki kotika ba occupation na bango batana na bango po ba koyekola ya ofele et pas na biso na centre ONG Congo de l'Espoir et na bote souhaiter bango bonne chance bipai ba kozala bipai ba pays vraiment ba kozala misala po bazala biso iti na société et va fierté monene po na biso et que je sais na ba partenaire nyonso ya mokili mobimba et la monnaie yango est livré bino coupe couture informatique auto-école esthétique te peut ba formation na ba norme internationale c'est besoin na besoin na bango to ko pesa bino bango to contacter biso
à tout moment. Baloréa batundisamaki na esengo makasi elongo na baninga pe bainvité voire même bamembre ya famille oyo bayaki ebele mpona koassiste na milulu oyo ONG Congo de l'Espoir aorganizaki na centre de formation na ye après formation ya qualité oyo epesamelaki bana boyoka quelques-uns na micro ya Info Lingala basepeli na ndenge bayekoli ya ofele pe lelo bazwi babrevet oyo ekopermettre bango kosala mosala bisika nyonso. nasepeli makasi parce que nasatandaki te nango. Bon, premièrement topesa adepte na biso maro merci na ONG oyo asaleli biso, donc il n'y a pas beaucoup à dire. Donc sepeli makasi mpona babrevet tozwi. C'est ça. Nasengi bango bamerci mingi parce que basili biso vraiment, parce que bajeune mpe bele tomona bango na balabala presque baya koprendre formation awa parce que eza gratuit bayaka te na biso zimangolu ya koya donc tosepeli makasi. Toye komise présente awa na salle ya président Mao tokoretire babrevet auto-école awa gratuite mpona président Mao apasite biso atoka nzambe akambola ye akontinue kaka kandi oyo abandi nango. Merci vraiment. Longonia honorable Mao Twene Papa Selembao de les responsables oyo ozali kosala bodi moto moko akobosa na yo te bilenge nyonso oza na besoin ya koyekola zwa kaka nzela ya kokoma na ONG Congo de l'Espoir epai wapi okosala ba inscription na yo pe okobénéficier formation ya ofele cadeau signé ONG Congo de l'Espoir ya honorable Mao Twene Papa responsable. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Brege Engali a procédaki na inauguration ya bureau ya Iko na Maluku dont oyo ezali bongo ya autorité morale Daniel Mukoko Samba Fabrice Ndomberiti Mapile. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Brege Engali Mfiri Obama les lions de la ville akitaki na commune ya Maluku. Objectif ezalaki ko inaugurer siège ya sika oyo epesameli bango kuna na Maluku centre dont signé autorité morale Daniel Mukoko Samba oyo amoni mosala oyo iko na ville ya Kinshasa azali kosala déjà plus de 40 cellules mobimba na commune ya Maluku esengelaki ko doter bango na bureau oyo ko permettre bango bayeba na ko travailler na ba bonne condition. Brege Engali Mfiri Obama sep ya Icoville ya Kinshasa yende a représenter qui président national pe autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba pour na ko inaugurer siège oyo pe ko remettre yango epai ya ba responsable ya Maluku kuna basala mosala kitoko bana ya Maluku basepeli 80 chaises mobimba epesamelaki bango pour na kosala ka ba réunion pe biloko ya ndenge na ndenge. Na remercier autorité morale tomoni numéro 1 à ville à Kinshasa c'est le président Brege Engali le lion de la ville aye ko remettre biso officiellement bureau ya Iko Maluku et to sepeli makasi Maluku eza parmi ba communes les autres travailler makasi base ya Iko na ville ya Kinshasa eza na Maluku état major ya Iko eza na Maluku et acte ba posé à travers l'autorité morale oyo a mandaté CEP na biso ya ville ya Kinshasa ko pesa biso siège pour to travailler comme il faut. To sepeli makasi to pesi vraiment ba merci belé na autorité morale to moni bureau équipé to moni na ba kiti ba pesi biso donc pesi biso sous makasi to ça sous ba effort kolega oyo to bande ko ça liboso ezali esengo makasi bana Maluku basepeli balobi lokola bakomi déjà na plus de 40 cellules ezali eloko moko ya motuya pe ko féliciter to pe ko remercier autorité morale Daniel Mukoko Samba mikolo ezali koya bako inaugurer pe siège mosusu na plateau ya bateke nyonso wana ezali kaka pona kosala mosala kitoko boyeba ke Union Congolaise iko ezali bongo machine moko politique ya makasi surtout pona ba élection oyo ezali koya Union Congolaise bazali kolala te bazali kobongama bino moko bozali komona bilembo ndenge ba cellule ezali kobotama lokola mayebo surtout awa na ville ya Kinshasa eloko ya koloba ezate iko azali kokota bisika na bisika. Population
bamesana koteka na balabala na matonge na commune ya Kalamu boyebake bango banso mokolo ya mardi 28 avril bayaka kabo bakuta bamesa nyonso tu batumbi yango na baservice ya commune ya Kalamu Fabrice Lundombi mardi Luamba bapesi bino badetail. Ba service ya commune ya Kalamu basalaki bongo nettoyage na quartier Matonge kuna na commune ya Kalamu ndenge bozali komona nzinga ya école babengi Monseigneur Moke Saint Joseph na ba avenue wana nyonso babenganaki bateki nyonso ya balabala bamesa na bango ebukanaki ba étalage pe ba terrasse nyonso ezalaka wana eloko moko te ezalaki épargné. Nettoyage oyo epesaki population pasi pamba te bango bazali komilela esika ya koteka ya malonga ezali te l'État azali kosokipe na makambo mosusu te kasi bango bazali ba chômeur esengeli balukela bango esika oleba ya kobuka bango ndenge babuki boyoka bango kana pasi batu baonyokama bolingi tokoma bakuluna kobengana biso justement toke wapi o mboka na biso toke wapi tokufa kaka bayo l'État okunda bibebo tolembi olesa batu te bopesa batu te bakena este kuna ka awa bomondela biso tolembi bino tolembi moko yo bakuluna bokosisa tena miyibi na mboko oyo batu baodebrouye bodika konyokola biso tokende wapi bopesi biso combien po totika koteka tozovivre na koteka bana biso bakoma bakuluna toza pasi tokufa mibali toodebrouye eloko mosusu ya pasi pe mawa bazali komilela tango ba service ya maison communale ya Kalamu bazali kobuka kasi likambo etali insalubrité bazali kokipe yango te pamba te botala bino moko kaka sur place wana ba caniveau oyo ezali le long ya Monseigneur Moke pe Saint Joseph ezali bouché ba salité nyonso evandaka kaka wana bango bazali kosenga pe na ba responsable ya commune ya Kalamu basalaka pe assainissement pona kotia bopeto ole ya kobebisa to pe kobuka kaka biloko oyo bateki bazali koteka kasi biloko mosusu bazali kokipe yango te. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse azako annoncé na ba client na ye nyonso reprise ya ba vol na ye na ville ya Bunia na province ya Ituri pe na Kolwezi na province ya Lualaba. Michael Bustoto. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Route Kisenso oyo bango moko bamesana kobenga yango Prince ezali tisikoyo abandonné ba reporter ya info lingala babeta kitu kuna bolanda reportage o Nathalie Kaila asele bino. Ezali kosala bango pasi po banzela ebele ezali kosalema kasi awa na commune ya Kisenso mawa pe désolation komona bakonzi ya mboka ko abandonner bango pe kokipe bango te banzela pasi mai koloba te courant wana kutu bosana yango awa kutu na morgue ya d'État bibembe komi kopola po courant ezalaka te bana ya Kisenso baleli cri d'alarme morgue oyo morgue oyo ezali pona biso nyonso tozali ana ville de Kinshasa tikomna obangisa morgue oyo bibembe ezopola pona nini nzela eza te nzela ya Kisenso ya likolo bosundoli yango nzela wana ebandaki avant banzela nyonso banda ana Kinshasa na toyebi te mpona nini ti lelo ezozonga te nzela wana favoriser développement ya Kisenso nzela wana eza très utile pour le peuple ya Kisenso. Pourquoi? Parce que maison communale eza kuna na likolo morgue eza kuna na likolo
hôpital de référence à l'État. Et ça, Nicolo. Menzela, et ça, Mabé. Marché, et un Nicolo. Papa Félix, c'est que Yokangai. Bana qui s'en sont maïbné bisayo. On a mis nos occupés bangoté. Pour nous occuper bangoté. Mamboule lingo zonga. Tela ba condition oyo ba maman bazo tambola nango. Nzela wana batika ngo batu bakufi, batu bateki mapau. Donc batu bele biloko ebeli pour nzela wana. Bana kisaso ba nebisa yo papa Félix Sekedi. Na kisaso posa na batu bafota kayo ba konfote. Na même soki gouvernement za na mbongo te. Ba mina ebisa yo boye. Na poche na yo papa okoko bimisa mbongo pour répondre à besoin de la population qui sait ça. Kiseso ezali pe na posa ya kozala désenclaver lokola ba commune mususu bakonza mboka botalela bango solution na makambo na bango. Évangéliste itinérant, honorable Norombungunde Azalaki prédicateur, il y a culte, il y a dimanche 26 avril, dans la paroisse protestante, CAC Bongolo, et Zami Bongo, la commune, il y a Kalamou témoin, il y a événement héritier Mapinem Peladi Landou. Clôture ya semaine ya laïka na communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC na Mukuse et Salemaki na ville ya Kinshasa na Boma na Mwanda na Matadi pe bisika nyonso na République démocratique du Congo voire même na Libanda. Thème na yango ezalaki nous sommes la lumière du monde. Oyo honorable évangéliste itinérant honorable Nerombungu abengisamaki po na kote ya sango malamu na bokonzi na Nzambe na CAC Bongolo oyo babengi le Sion oyo ekambamaka epai ya révérend pasteur Philippe oyo azali pe coordonnateur ya district Kin Ouest bosimba kenyonso elekaki vraiment kitoko honorable Nerombungu évangéliste itinérant azalaki accompagné na bureau politique na ye pe ba membre ya complexe scolaire Mama Pemba azalaki na délégation moko costaud oyo et accompagné qui nyonso elekaki vraiment kitoko sous thème ezalaki l'héritage des saints dans la lumière ateyaki na mokanda ya Genèse chapitre 1 verset 3 pe na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16 évangéliste itinérant atalisaki likambo ya source ya ba lumière alobi esengeli tozala lumière moko protégée oyo ekokufa te tozala kaka mopepe ya mokete oyo eresistaka te évangéliste itinérant apesaki exemple ya bougie pe lampe ya torche oyo nani apelaka na ndenge ya makasi lumière ebombanaka te lumière emonanaka héritage ya excellence po na royaume de cieux wana ezali eloko bana ya Nzambe esengeli bayeba na kowelela po na koaccéder en tant que bana na Nzambe ezali mabete na mokili kozana ba richesse ya ndenge na ndenge kasi eloko ya litomba ezali nde kowela bokonzi na likolo simba pe boye ba message ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu ezalaki capté 5 sur 5 ba pesaki lisusu maloba pona kosala ba annonce ya ndenge na ndenge évangéliste itinérant asepelaki makasi na accueil oyo ezalaki réservé pona ye tomonaki pe présence ya comité communautaire de laïc kokol na mokuse oyo ekambamaka epai ya Claude Mbumba Mabika nyonso elekaki vraiment kitoko na suka évangéliste itinérant honorable Nerombungu asolaki pe na ba veuve na ba membre ya chorale d'ailleurs kutu moko ya ba veuve atiaki maboko annonce ya makasi ezalaki bongo likambo ya contribution pambate paroisse protestante CAC Bongolo le Sion bazali kokotize misolo po na kosomba lisusu lopango afin que église ekoma monene wana pe évangéliste itinérant honorable Nerombungu alala kapongite aprometaki bango contribution na ya kafu po na mosala na Nzambe oyo atiaka yango toujours na première position na suka ya nyonso boyoka révérend Philippe oyo azali pasteur titulaire ya CAC Bongolo ndenge alobi et puis etalisi biso que toza en tant que fils de fille ya lumière parce que par la lumière du Seigneur nous voyons la lumière biso tozongenga mais aussi mosala na biso kongenga mpe kokende kongengisa bato mosusu mokili etondi na ténèbre oyo na mokili ezosalaka différence emonana entre bana oyo batambolaka na pole kati na Yesu Jésus a dit je suis la lumière du monde
celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Il aura la vie, la lumière de la vie éternelle. Mama pe bazanga kite kopesa makanisi na bango. Zali mona ya CAC. Pour biso bana CAC toza toujours ba biso toza ba lumière. Tant na comme nesika fona la sakina za lumière za mona CAC. Vraiment papa na peso longonia na o tei biso na mokwalelo na paroisse les Sion ex Bongolo. Biso be ko les jouer to bi ke papa. Ozela ka mo loko wana papa tango to kaka na lemba ga kuna. Biso to na posa no te papa to na posa no makasi ana les Sion. Surtout les joyeuses. Donc les jouer to la ba joyeuse biska nyonso. Soko bengsi biso bi ke bozala bo en tout cas to ko zelo maboko ko funga papa. To ko zelo maboko ko fungwama. Présence ya évangéliste itinérant honorable Nerombongo na paroisse protestante CAC Bongolo les Sion et ça qui vraiment réussi pour la clôturer semaine ya laïka oyo ya communauté évangélique de l'Alliance au Congo basalisaki bisika na bisika. Nandenge nini babo ya ye nandenge bacha makambo ngana vivrango tangu yoka ngiba o santrango o bengisi bama mateza mateza aleka viva Kenya. Tokolemba koloba te protiva pesa potopoto kitoko atoza mukolo okoki na okomelango Stéphanas Kani. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sokana mbimbi. Elori esilaka te info lingala journal ya pepe yango ekomi na suka soki bapreseka ngo pesa merci na Merdi Lwamba oyo azalaki na édition na sima caméra tozalaki bongo na Igor Ntingi montage esimamaki na Fabrice Lundombi pe Igor Ntingi journal ya pepe na pepe ezaka supervisé epa na ye moko Héritier Mapinyo Bandeko botikala malamu au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.